Ma mission TV, le miroir du monde. To oba kufakile basekwe na benga basekwe nde po malade di boma anso motabeli ya okufi na yonde oda mort vivant okolonga ti malukoza kolokota babiloko oda komiye bate mais nzamba pesinga likabwana adresse tanga ezali commune Ngaba quartier Pila avenue 15 numéro 63 ECCCPK. Bon, na maladie oyo fait dans combien d'état banda madame Mutebeta qui ça fait le salmi bandara na sa classe na za bien mutu isikaka bata maboma pe bakomozo mpe batu ndeto osenga pe na gouvernement na biso nde bavandi boy moi pe esobeta bango baza batu mutu o déjà boucha et senga bafanda ma place mabo ya malili pona bazwa ma soya mususu mais na ngolu nzambe tozo kangola ba mususu pe ti contact nzambe dosa la mususu yesenga ki to la ndaba progressif ba prière to la mission mo to prier pendant 1 mois et demi awa tu as fait aussi ba service ya moi na butu dans ba chaîne de prière ma case ya ko sala ba service ba délivrance pendant ceux qui te communient ba lali na temps to la muki quelque chose autre aux aranango to soutenir ba la golia peut comme ko déjeuner et puis na ba volonté au ba fungaka ba fi biso moto kanga ba bango moko ba ko mitika a partir de la ba prière confiance ba zo zonga to za ba to tuna bango ba personne ba adresse na ba numéro de téléphone peut benga ba famille ba zo région de bango moki mo numéro nda biso ndenge yo ya ki ne ta ozala ki na mo na fiko changement vali changement c'est écoute na lolenge ni lolenge ya nzambe ya yo prophète ya yo pasteur ya yo coordonnateur pe ya président de la République et loko benga mi boma ma sœur devant mon nzambe prophète za basise lobe loko mote ngana benga ngoli yanzi omoli yanzi vimbi kolo mama olongola ngopesi. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous fidèles de cette belle chaîne qui vous informe de partout. Bibi Kapinga, votre servante ici sur terrain. Toebi ke bozali ebele kolanda biso. Ma mission TV ezali mokili mobimba bozali kolanda biso na États-Unis, na France, na Belgique. Lelo toeli bino nini. Tolobaka ma mission TV tozali liso na bino esika information ezali lito ina bino. Pona nini te makolo na bino ko kita en temps réel esika information ezali pe komemela bino. Lelo to kiti awa. Ce qui vont constater à travers ces images Eric azali ko aider biso azali ko illustrer les biso bande ko mibali o bozali ko mona à travers ces images mais na rolinga mingi nazo moko ya o azali coordonnateur na bango to mekempe ko solo la to yeba nini penza ana kati ya triomphal ezali ko leka parce que batebele bazali ko tuna bozali wapi bolobi kaka information bien sûr mais to yeba information ko uti wa peza ya nini bozo mona déjà bande ko mibali wana mais na kolinga na informer bino sur quelque chose bande ko mibali wana bazali bande ko to lobaka bazali na malade mentale, c'est-à-dire depuis un moment peut-être ba perda ou ezali peut-être bo moto na bango ndenge to bengaka communément bato ya maboma tozali na moko oyo ya ba prophète pe pasteur ou azali ko coordonner bango pendant un moment il y a zui vision to pe likaboko uta na nzambe azali ko sunga bango po te babika. Mais biso la curiosité na biso ya ma mission TV tolobi to ko lekana ndenge wana te to mona bango to solola na bango to yeba réellement nini bazo sala pe ndenge nini basali po te bakoma tina niveau ya ko encadrer bato nyonso ko vandisa bango esika moko pe ko solola na bango ndeko mbote penza boni malamu mama boni bino toi kimia kuti bino ana kati ya triomphal doningi to yeba penza et zali nini concrètement likambo bosanganeli awa na bande ko mibalo nyonso. Avant de répondre à la question au PFINAI, comme Nangai, pasteur Joshua Somao, Nalali coordonnateur, Nazo coordonné, Moussala Oyo, et Dali Vision Moko, on a ma PFIBU sur le centre des miracles et filles naturelles, Figlango Dali Mide, bonheur de l'éternel. Na rolinga to tala moke lelo soki totali likambo ba pasteur penza batu bandimela kayango lisusu mingi tenenge ezalaki kala lelo to koma komi lobela soki bango nyonso bazalaka na nzambe moko basambela nzambe moko pourquoi bango nyonso basangana kate bakabola kanga tango mosusu ba vision na kati na ba service lelo to moni na balabala a ozali ko sala nini pe bandeko mibali a bazo sala nini. Bon maman merci na question tuningai
ezali mission moko vision nzambe apesa biso tosala ramassage ya badetrake bacase spirituel netandi ya ville de Kinshasa comme fi ozomona baoyo baza eza bata maboma bamosusu mpe baza basorcier bandoki baza bamosusu mpe baza monde de vie nde bazovivre moto akipe bango aza te amikomisi neti liboma me na ngolu ya nzambe tozokangola bamosusu mpe ti kotaki nzambe azosala mosusu esengaki tolanda bango progressive ya bapriere sikoyo na ngambo na yo moko paster olobi bien ke bandoki mpe bazali bato mpe bazali ntango mosusu charge ya vie eleki ekomisi ye mpe detrake alors yo na part na yo en tant qu'un homme de Dieu est-ce que olekaki nano na voix oyo ezali kopesa yo ntango mosusu ndingisa ya kobanda kosangisa bandeko wana nyonso to olekaki na bafamille na bango ozali kosala recrutement? Bon, normalement, il faut dans la bosembo, dans les cas qui n'ont pas famille na bango te, mais le cas qui mission moko vision dans ma PC ngai, et dans mon tout côté melango zate, mais à partir à bateau to doza, ba msu biso moto do kanga ba msu bango moko ba ko mitika, à partir dans ba prière, conscience bango dozo nga to za ba to tout na bango ba personne ba adresse na ba numéro de téléphone pe to benga ba famille msu ba zo rejoindre bango awa. To yebaka lisolo moko na tango moko olobi ah ok toyebaka lisolo moko na ntango moko balobaka ezalaki na président moko toyebi te so ezalaka lokuta to ezalaka makambo solo président moko ayaka na mboka na biso ye ntango akomaki akutaki bato maboma mpenza ebele asengaka ke bazwa bango bakomaka kokende kobwaka bango na bamai bakomaka koboma bato ya maboma mais initiative oyo ezali initiative moko malamu mingi me nga na kotuna ndenge nalobi tout à l'heure kolanda voie normale c'est-à-dire que okei na hôtel de ville au présenter document na yo na projet na yo en tant que pasteur un homme de Dieu parce que balobi na kati ya bonzambe pe ordre ezalaka te kasi na kati ya bonzambe ndenge ordre ezalaka nde nalobi est-ce que na part na yo ozwi pe temps mosusu temps ya ko se présenter tango mosusu travailler en collaboration na hôtel de vie tango mosusu nga ko doter yo mituka o elingaki pesa tango mosusu possibilité ya ko banda ko lukaka bango na banzela yo moko siko zo sala ndenge nini? Bon, normalement en tout cas question tu maman elle est profonde, elle est bien faut la répondre à la question ana. Musala au depuis l'année 2015, ça veut dire que déjà tu coach ça quand même dans le niveau de primature, tu vois déjà signature à Fira ministre Matata Pogno, mais dans la mikanda musu auto coach ça qui va vendre là qui en jusqu'à maintenant va faire biso accord té. Ah bon Nzambe va vendre la mokanda na yo pasteur, c'est que té maman, tu as vu que ba signa qui en té, hein? Ba signa qui té mais côté primature. Té maman prière ezali. Ceux qui ont prié dans un rassemblement pendant 3 semaines, mais si bakangi biso, mais si peut ravager biso, bengani biso, mais quand la makamanzambe, va même t'apprendre la charge nango. Est-ce que ah ozo sala ndenge nini? Bozo yana bango ana tongo pour la population kakemona, ndenge to lobaka 2 fois peut-être pour un buzz, batuma mono ndenge ni ozo sala ba traitement to siège moko ezali quelque part. OK, nakana bango pour na ba prière makambo. Bon, normalement, pour l'instant, nous te tiens à fierté parce que tu as la mission de prier pendant 1 mois et demi. Tu as tout aussi des services, il y a moi, il y a beaucoup dans la chaîne de prière à ma casse. Il y a aussi des services à la délivrance. Pendant ceux qui te communient, il y a quelque chose d'autre aux aranangos, tu soutenir la colère, comme déjeuner, et puis il y a la volonté au Sungaka. Moi, je suis notre d'autres personnes qui ont l'osso, qui ont couverture pour le coup en Zambie, maman. Et vous êtes vraiment sûr que bandeko nyonso bavandi abazana na problème amour. Maman nazo bango na bosse en Zambie et dans montage té ya makambo ça mati kotak ndena ifoka ke il y avait d'autres personnes baza na maladie ya mutu. Ba maladie multipliée ndena avec des msusu ke baza ba septème sorcellerie. Et dans ce monde de vie de vivre conduire la médiocre ami comme si tu m'taliboma à partir de checker to détecter bango to yeba ke o ka na eza boy o ka na eza boy ka no be comme bref net oyo avec liboma ça fait 4e jour déjà dans ma rétablir même ba cet homme est dans mais déjà sans signaux ça bandu ko yeba makambo ko tanga pas de ba pe adresse na ye na ko sura na ye Fabien ah prophète est-ce que ndengi yo yaki mokimo bimero na biso ndengi yo yaki ne ta ozala ki na ngo na siko changement dali changement c'est côté ekoti na lolenge nini lolenge ya Nzambe na yo prophète na yo pasteur na yo coordinateur pe ya président de la République démocratique na ndengo za bo toki ko libérer ou bien que to continuer ba prière ne moni mantana do kamba biso ne moni manza mezo kanga biso fo to continuer ba prière
jusqu'à cela nzamba otika biso wana nde. Est-ce que okoko pesa ngai adresse na yo na kombo na yo na place ovandi? Adresse na ngai ezali commune de Ngaba, quartier Pila, avenue Kianza numéro 63 et CCCPK. Bon, na maladie oyo c'est dans combien de temps banda malade à monter beta ki ça fait combien de temps? Le salmi bandara na 6 classe na za bien mutu sikaka. Siko na minute au changement état des changement ezali pona yo muto bikisinga na ye ser na ye président muto bikisinga. Ngai muto bikisi te muto bikisi on nzambe apesa na capacité wana ya ko poser le boko pour ko détecter makambo ya kati na yo. Yango bande ko bazolanda biso na monde entier bazo balinga baye ba bosolo que fi réellement qui non changement et koti katika tanzoto na. So na monde entier baye ba biso ngana na tambola monde entier te. Ngana zana kake pa na na triomphal wa na commune de Kasavubu na commune de Kinshasa. Bon, on a quatre. Avec un cinéma salon. Comprenez, il n'est pas encore Azali déjà rétabli, mais Nzambo Salangolou a revenir naïf vraiment. Hôtel de vie, la colonel Ebea. Ok. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup, pasteur. Alors Ngana Sepeli n'a pas nanga, mais quelles sont en fait vos demandes? Peut-être na bateau nyoso bazolanda biso. Tant que pasteur mosusu pe bazali autant que ba luka ko épauler bino. Bon, eloko liboso maman na rosenga épolation ya liboso na espèce na maboko nzambe parce que ni maître musala, maître la moisson c'est Jésus-Christ. Et puis na rosenga bandeko o bazo na par-ci par-là. Na propre volonté la bango se ba toucher na musala o totalango na o bazalango ba ko atteindre biso ba numéro téléphone ba numéro WhatsApp ba ko atteindre biso pour ba rejoindre biso. Merci beaucoup. Alors, Tokomina Souka, bateau bazolanda biso ba retenir nini. Topé demande na yo na gouvernement siko ezali. Pour la premièrement, le que ali misali vision moko et time na kachambo et doit ko englober la vie de Kinshasa premièrement nous et le côté c'est un endroit pour la ko héberger bateau oyo ko vendre ça on peut ko la bango ba prière agressive parce que dans tu montes de la maladie il faut déjà te stopper ces médicaments qui sont les ingérables. Au PC médicaments doit guérir mais il faut et la continuer c'est-à-dire qu'il y a ba cas oyo c'est ngake tout la nabango jusqu'à fond que ba ko se rétablir fait que ba mfi peke ba côté bazon ba métier bazon ba classe tout wana gouvernement mutakota la makambo wana gouvernement est allé la biso likambo mais beaucoup plus totali gouverneur de la ville oyo actuel Ngobila gentil il y a situation ndenge sali kolekile. Bon merci mingi maman journaliste na sepel mingi na boye na yo pour kutana musala nzambe tindie pour kusonga milimo na bato so na cordon à sa réclamation na ta que visionnaire il faut pas loba. Problème c'est quoi? Moni Congo est mboka la kana kolo. Bato nsuba ko benga ba montage. Mais tant que mo mu nzambe prophète za Baptiste Motina na kolo na yebiki bande ko mo na bavandi nyonso wana basi babiki na kombo na Yesu. Eloko benga mbi boma ma sœur devant mo mu nzambe prophète za Baptiste lobelo ko mo te. Ngana benga ngoli yanzi. Ngoli yanzi vimbi kolo mama olongola ngpe sili. To o ba kufaki ba sekwe na benga ba sekwe nde po malade liboma aso motabeli ya okufi na yo nde oza mort vivant okolonga ti malukoza kolokota babiloko oza komiyeba te mais nzamba pesinga likabo wana na juillet na 26 na bondeli po na ye na bengani basipia na kei motazongi moto ce ne peut pas eswa terme eswa oko defata ta $1000 ma sœur motako bikate liboma ezalaka nini ezande basipia mauvais vandi na nzoto ya moto na benga na ngona komona seke mota sutuki mosala oya na ngai olimsama mukene na efamaki na bana depuis 2015 uta na gouverneur papa na biso Kabila kabange uti koleka ba yebi ngai e ano ya na tambaka makolo pona na la militaire OK na kotibe na gouvernement ya le pays démocratique du Congo Nindeko mobali na tuni pasteur prophète est-ce que si bokenda na ba voix o ezali penza habilité pour te ba sunga bino na situation o ya kovandisa population bo ponenge bazali wana bazali ba congolais. Ouais maintenant na komelaka ministre premier ministre Matata Ponyo les makambo esele kaboko masiko na gouvernement actuel soki bomoni ke ba répondre bino te bobengi lisusu média tokotika ba numéro na biso bobengi biso
biso po te tozonga to meka lisusu ko solo la concernant. Merci. Donc pour le moment makambo ya après pas comme gouvernement sika papa Fatima bana zane gouvernement bima. Cordo za wana de moi d'ici ba mardi to wana ko sa doka do banana numéro 1 en Mboka ti jusqu'à montage donc nous on appelle ça il faut comme là gouverneur ville Kisasa ministre de santé pour ne kola ça les cas il peut akotala bato. Ngaba yeba kana bali wana ministre de santé na surtout kinanga. Pour la makambo za tu na basi baza combien mibale combien. Wazu na nombre bato akei. Pas ministre de santé les cas il peut. Maintenant, le problème c'est qu'on soutenir œuvre ensemble. Nous sommes président, papa n'a pas gouverneur village qui ça, papa Ngobila a soutenu Moussala ensemble. Avant président de la République, à Tiamaboko, il y a le village ça. On a quoi tu perds déjà niveau à traiter à village ça. Na ko kana nela na TV, on a passé à Bougoume c'est $10,000. Après ça a $10,000 pour quand on va Tamaboma. Ndemo tuna na ngai. Maintenant 5 yango te na lobika bo na la na télé. On a passé à Bougoume c'est $10,000 pour la traiter. Après ça n'a pas encore traiter à Tamaboma. Na suika kawa. Merci. Alors on va aussi faire l'interview. Tu reçois quelques personnes. Papa s'il vous plaît. Bino bomoni ndeko pasteur awa nini penza bozali ko loba na pa. Ndeto moni boye sali biso mama la mpona. Eza likambo e utie panzambe mpona ye ayo sunga biso na kati ya pays na biso mpona ndeto moni boye bato maboma pe bakomozonga mpe bato ndeto osenga pe na gouvernement na biso nde bavandi boye moi pe esobeta bango baza bato mutu o déjà bouja et senga bafanda ma place mabo ya malili mpona bazwa mwa soya mususu to bapesa bango ma espace o bango bakoki kovanda place na bango moko esala bango pe mwa malamu mpona basoutenir pe musala nzambe o nzambe atindi basoutenir ye na nsima mpona mwa place mwa boye bapesa bango espace bavanda mpo neti nde bafandi boye moi ya makasi nde bavandi boye ya malamu te ata ya kolia emonana te basoutenir kaka bango nde tosenga na gouvernement. Mais pasteur nabosani siko soki moto akomi normal ndeko na ye alingi azwa e condition ezani. Bon, premièrement condition moko eza te passer makambo nzambe abi que te genre gratuit te peut taper gratuit. Mais condition makasi kaka il y avait d'autres esprits méchants tango dégager yango retourne yango dans plusieurs esprits zongaka. Ce qui a causé et na batumsi bandelo bazoya bazui bantu bango pe to landa ba prière mandaku bazo rejoindre biso. OK, biso to mona bino peut-être to bando ça peut-être 4 jours après tozongi lisu poto yeba suite ezali to ezali. OK maman. Merci beaucoup. C'était ma mission TV, le miroir du monde. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Tokuta Dimbalasima pour d'autres actualités, mais entre-temps, portez-vous bien. Merci beaucoup à derrière. Et entre-temps, portez-vous bien. C'était bien moi, votre servante Bibi Kapinga. Continuez de vous abonner à cette chaîne qui vous amène des informations de partout. Merci à Derrick derrière la caméra. Prochainement pour d'autres actualités. Bye. Cristiano
Maman, toqué. C'est là. Chapeau, on a cabelle, on a fait. Maman, t'as un bon côté. Et Coca 35. Oh, ya mamá, ¿cómo comes? Mamá, Prophète, prophète. C'est ça, mais là, bon, le roi de la volonté, nous, nous, Ma mission TV, le miroir du monde.